Merci, merci peuple congolais, peuple de Dieu. Vraiment, na lingi bino makasi, c'est toujours frère Romeo Kianga. Frère Oyo Nzamba PC, makoki apesi ba capacité ko bondela pona Congo. Naza toujours wana na kotika mboka na ngate, ngai na ko défendre mboka Congo kaka ti na suka mboka Congo ndenge Nzamba zo pambola ndenge Nzamba zo pesa kimia, biso to kolemba te po na bolingo ya Congo to ko lâcher te. Pour na bolingo Congo yango bomoni Félix Antoine Tshisekedi mon président chef de l'État oyo andimi ko sacrifier vie na ye pour l'amour du Congo. Tshisekedi atiki te azo continuer ko battre pour na mboka na ye pour kimie kota na mboka pour solution monisama na Congo pour te biloko qui ta vie comme normal social comme bien et courir comme stable. C'est toujours à cause à travail à mon président chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vraiment tous ala toujours na confiance ya chef de l'État. Pourquoi pas Romeo pe frère Romeo kotika losambo te toza wana nzambe nenga pesinga ba capacité ya kobondela na kosala toujours ba prier peuple congolais bolanda émission nga toujours na ba prier nazo bondela pona Congo makambo nyonso nazo loba ezokokisama tozo leka na ba TV pona ba sentiment te pona ko flatter ba tout c'est toujours musala oyo nzamba apesi biso to bondela toza mingi te toza toujours nga moko nazo bondela nyonso nazo loba ezokokisama nazo loba guerre ezosila na Congo peuple congolais eloko eleka kondima ezali te tozala na kondima kimi ezokota na mboka na biso tozala na kondima guerre ezosila tozala na kondima makambo ezofungwama parce que à cause ya kondima nde ekomisaka makambo oyo ezali facile ekoma munene oyo place ezalaki musika ekoma pembeni yango bomoni ke non na grâce ya musala oyo biso tozosala toujours tozotika te tozokontinue kobondela nzambe aza na bino bopartage mission ya frère Romeo bosabone toujours na Romeo Kianga boyeme mission nanga partout naza na kondima ke musala oyo tozosala musala ya tata nzambe tozosala musala bato te c'est Dieu apesi biso pouvoir wana tobondela po mboka Congo peuple bamona ke oui kimia ekoti solution ezongi esengo ekoti na mitema na bango yango moni biso na kati ya émission ya internet tozoloba toujours nzambe alingi mboka aza na posa bongisa mboka kimia ekota guerre sila donc c'est ça c'est musala nzambe apesi ngai et nazosenga lisusu epai ya autorité ya mboka na biso mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo effort ozobunda mpona Congo olingi o Congo ezonga ndenge ezalaki et nasengi epai na bino tous les députés et tous les ministres et tous les sénateurs place bozali na ba réunion na bino bosalaka bozongisa langue na biso lingala swahili kikongo chiluba na place nyonso bozali soki boza na kati assemblée nationale sabe provinciale na sénat vraiment bozongisa langue na biso bolobaka lingala par exemple epai honorable Eliezer Tamwe tala ndenge asalaka soki bapesi parole akati ya boyi langue ya bapaya akoti na langue na bango alobi lingala parce que même bakoko basetre na biso bayoka makambo azoloba yoko loba français za mabeto lobby mais peut-être makambo lobby o détourner makambo susu na peuple oyo batanga te bakoyeba te mais ero lobby langue na bango akoyeba lobby ke oui lobby baloba ki bo basala ki bo ekozala bien et les deux nazo senga epa ya ba autorité mboka na biso soki bo bimi libanda mboka bozo kende na discours be na assemblée moko quelconque bolobaka ba langue na biso bango ba redire ngo na balang na bango parce que tout monde a soki bakonzi bakende ti par exemple na mboka libanda bataka ba micro na matoi parce que langue oyo mboka na bakoloba bazo lekisango na langue ozoyoka ekoza pe bien bopesa pe lingala valeur bopesa pe kikongo valeur bopesa pe chiluba pe swahili valeur oza malamu eza ba langue na biso to bosa na te nzambe tango akeli mokili asali ekolo na langue na bango ba oyo ba risi balobaka langue na bango ba chine balobaka langue na bango partout mais biso ba imposer biso bazwa ma langue ya bekolo mususu ba eko imposer biso na Congo po biso to koma ka ba umbu ya kolobaka ba langue na bango to pesa ka langue na bango valeur na monde mais bango bazo respecter biso te tala par exemple makambo Macron sali
Macron a dit que est ya Congo eza na guerre boyi kotanga mboka na biso a décevoir biso a pesi ba valeur ba mboka mususu e biso tozali premier pays du monde à francophonie à décevoir biso et mais c'est le problème que biso to soit en charge to s'en charger na makambo nyonso comme la biso to za la te kaka to banga te bozwa langue wana français wana bo tchango à part to pekisi yango te me bo tchango à part na ba place na biso ba base na biso ezala sénat ezala ba ministre partout bo ozokende bo lobaka lingala et ça vous fait du bien et vous allez bien makasi parce que yango wana eloko na zalaki na posa koloba tozongisa sengo na mboka na biso ekozala bien vraiment nzambe abatela bino bolinga émission oyo les deux nazosenga epa mama Judith Tuluka mama Judith tozali premier ministre ya mboka na biso Congo yozali mama bana bozana vision ya Félix chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vision na posa que vraiment Congo ekoma mboka moko vraiment batu pe bandima basepela nango nga na poussa liboso par rapport nga na benga mi frère Romeo nzamba pesa nga musala na bonela pona Congo ezaka ka musala te funa sala pe musala lisusu e nga na senge pa na bino pona embouteillage nga na zoloba makambo etali embouteillage pour essayer la ville à Kinshasa ezali ba cérémonie makasi te ezali geste simple ngai nazana makoki ta koleka na ba media pona koloba te ngo moni keno na internet ba onyo so bazolanda nga na internet bo partager mission oyo bo pesa ngo même na ba présidence même wapi partout mama Judith Tuluka ala na émission o nazo sala et vraiment ekozala malamu nazana posa na silisa embouteillage na ville ya Kinshasa toko silisa ngo ndenge nini toko silisa embouteillage na ba roulage routière toko sala musala ensemble na bango tozali nazali na batu oyo tokoki kofanda tosali ensemble na ba routière là ni ba roulage routière na biso boko kama boko mona ke oui embouteillage na ville ya Kinshasa esili tozala kaka eko ya embouteillage te babiloko muso esenga te osilisa ngo mpona kosilisa embouteillage na ville ya Kinshasa ezali te ke tozela kaka bamindele bauta kuna bapartenaire baya mpo baloba non mwana Congo fils du Congo azape na ba possibilité ya kosilisa embouteillage na ville ya Kinshasa soki tosali musala boko kamwa boko loba mais ye muto banakala wana zalaki wapi ezalaka makamwa temps comme na vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme ngonge koki peuple congolais so ba telema to sala musala na mboka na biso et to moni sa peke oui na kati ya mboka na biso to za capable nzamba pesi biso nyonso teke nzamba pesi biso bomengo pesi biso nyonso pesi biso sagesse pesi mayele ezali teke tango biso to kendaka kotanga ezali tete mayele wana to tchaka ngo kaka na sete ifu ebima pe na miso batu ba mona ngo ekozala malamu nazoloba nazobeta sete po na ville ya Kinshasa embouteillage esila boyoka ka biso autorité na biso soki boyoki biso te bokoyoka banani Saint-Esprit outa lola te akita mbala moko abana kote koloba kaka na travers na biso tozana poto sala musala na ville ya Kinshasa embouteillage esila mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état yo olanda ka émission ya frère Romeo Kianga nazo senga vraiment botiaka na ngai na mesa ngai naza capable ya kosilisa embouteillage na ville ya Kinshasa avec na batoyo ba roulage routier tokozala ensemble na bango bokomona bokokamwa bokwana koleka na banzela bokomona ndenge embouteillage ekosila na par rapport roi Salomon asengaki sagesse epai nzambe apesaki sagesse e nga pe nasengi sagesse epai nzambe mpona silisa embouteillage ya ville ya Kinshasa nzambe apesinga sagesse nzambe apesinga baméthode apesinga bastratégie ya kosala maintenant nasengi ezosenga epai na bino autorité ya mboka e tosala musala na kombo na Yesu